Mbote ndeko te mbote zali opesinga mbote na ndimi poza journaliste mais mboto epesinga kanda bakonzango biso bazalaka pona biso to pona banyama toyebi te ba pona batu loka bazalaka pona batu batala pe batu ba façon ba vivre tozali na kati ya ndako na biso bino bozomona ti to na ndako botala kaka ndenge mai événement oyo tukoleka mai ndenge sali makam oyo babiloko nyonso ekei condition na biso na zo vivre yango na zo lala libanda olobi tozo lala libanda na bana na age kaka oyo na zo lala libanda po banda ku edindi biso l'État est en mboka na biso azo sala biso bolamu te ifona la libanda tozane loko moko te l'État azo lobele biso loko moko te ata bisika oyo ko vanda nde bokendo vanda awa tambongo bapese biso tokendo futela kamo bombongo tozalaki nango na ndako etioli tozolala banzala na bana toko vivre ndenge nini na age oyo bana mikebo tozolala kana bango libanda l'État ya modele ndenge nini alobaka te aka ndenge avanda ndeni l'État beton alobele biso likambo atalele biso likambo oyo bato to vota bino boloba ka été bosunga biso mais to monelo te pas fati beton to biso to vota ya ka balu batem ba vota biso to vota kayo bana l'an 2000 ans ti lelo kongola mona bisengote parce que tala lelo babiloko bato sili ba diplôme bato ke ina ba mai mboka to na quartier to mo vivre likolo mai bana ba bota mo ba lala likolo ya mai pour ni biso to ko mona sengote na mboka na biso to koma le roi étranger to vivre vraiment na situation moko mystique mai ga makelele mai oyo ezoboma biso mabe de tiawa buena peut soko zo mona espace dans espace soki makelele atondi akotela ka biso vraiment awa donc on senti tout ba parler tout zo mona oyo donc mai na mai donc mai tina ba parler ba biloko baby do ya danger donc moi kuta le bete de sabotage ba biloko ya masekite inondation ezo sala makasi pourquoi mai eza guidé mai ti ezo ya c'est-à-dire eza na ba kurubiro esala sala na ba mai awa efungami bato ya kirage bazo ya susute à partir de là nde ba kurubiro wana mai ezo sala bandi ko déborder onda kunanga na wala na bana likolo mai donc pasi musala malonga pesa te to tambolaka ko sala ba vernis ozo luka po bana balia ozo reçu ba condition boye banda ko bebi biloko na so banda ko choli to go vivre boyete na bamboka na biso moko faut l'état soit moins mesé alukela tabande ko mo ba place mo bo po bande ko bazolala te do gando monya mabwe batu balala balibanda na bite so ozuba image batu babiloko libanda do batu ba fazer te ba parler na minito mai do place pas okendeza te toilette keyi tozo sumba kaka na vase osumbi okebwaka na mai osubi obwaki ko sokola banda tongo tozo vanda kaka boye tibutu oteka mwa mai osokole na mulili wana bango ba vivre bien na bandeko na bango tango ekomaka tango makambo bango bango nde ba ya olukaka biso obo sala boye to salaka yango to bomona ko ba kongole batomboki to tomboka pamba te to tomboka avec raison. Excusez-moi d'un petit peu moi. Excusez-moi d'un petit peu moi. Tendeko tozali wapi
Merci vraiment de journaliste. Ah, toi, na Kaluka, précisément. Toi, na Ngalie, ma mère, na quartier Kaluka. Na quartier Kaluka, na Kaluka, on a quartier Mabelo, quartier Congo, tout ça, la autre quartier Nini. Non, ouais, ils ont quartier D. Puis, bani quartier 1, quartier D, si on m'a tabali likolo, to kine kuna likolo. Mais il y a des gens qui sont vraiment en plein service, ozo pepa na ebité, ozo pepa, nzombo ezali awa, ozo kluka poisson bezali nini. En tout cas, merci na on a bino, en tout cas, et c'est l'ingana nous bien pour la ligne. Moni quartier o banda biso to koti ya. Dona baka banda kambule banda ti le tole la kaka. Na to mona te ata mutu moko aleka aya ozo biso image ou alobela eloko ezoleka ana kata quartier. Ole la poani. Donc inde eloko aliboso le la biso, ele tsa biso za ma makelele. Deux, na habité ceux qui ba continuer ceux qui bazaka na émotion na biso pe na habité. Toti comme on a l'état soit disant que bata commune na biso ya Kaluka. Ba e awa ba senga 20 000 anda kumoko nde toza bo chaque lipango 20 000. Ngaku tema ke na po na ba question na tuna bango esela ba mwa kanda ba lekinga ba register nga te ba ke banda kunsusu. Ba senga 20 000 na nini mo ba bi ke ba pesa burkumese rapport na mbongo wana po aya à faire retirer biso place auto ça biso banda to dindia dia au troisième mbula premier mbula bato akima to perda bilo ngande bo mo nanga na tikala ka bo na tikala ka bo aso bilamba te na bilamba te ekene nyonso ekena nde bo mo na bo to kanga ndako to kanginda kumbula liboso tango ye mbule ye e avahir e buki donc etindi kina porte bukani ba biloko nyonso bande obima ekenda donc to tikala ka bo deuxième mbula to forcer to sena bala mai na ngaka ndo mona oteka to pepa to sala ka bo to forcer poke to zo atama pongi mais moi ezati to koma ola libanda so botali place ana bo mona moi pine ana to la ka ana to tsaka nini ana mais lo ekamusa engeza nini ba policier na biso ya awa ya Kaluka ya quartier D quartier 1 plutôt pardon ba yé mercredi ba ekuta biso to fandi to pepa ki to lembi to fandi a to zela ta mwa RLK poto anosa musala ba yé ba kangi belema musu bande ko na biso bazaki bakangi bino bakangi bande ko na biso infraction ezali nini infraction kande to fandi awa to zela to pepa poto lembaki ba kei na bande ko na biso mususu kuna na nini na bango na soit na nini ba na bango ouais na ba set na bango ba facturer ba pesa ba 20 000 na radio na biso zaki ikendaki bazo raisonner te ke nini biso tozo komona nini to e contester carte na biso ba sko ba tala ka ke bazwa mbongo na bango yango sko loko pesa so passe yango na pona leta na biso mai o eza mai moko to côté zo utakuna ezo senga leta fo aya amona pa lobela ngo tema bino boye yango ngala profiter maintenant na s'exprimer na nenga mabete soki bakoya ata komona ou ke bakolinga ba pesa so ba space musuto fanda na moma eza mwa bien tolo babuwe ndesi ba biso bonda ko yango nazana ba locataire to dindi mais locataire azo menacer ngapo azo mbongo age futela mais ce ko ngai na moma nazana ngote ngamo kuna wala libanda na terrain o na bana na bandi ko musuto za na bango ce ko locataire azo ko mias donc azo ko obligé ngala pesa mbongo ça va merci ndeko to mekana ko sunga to so la bela mwa bien na mulai mbula o déjà troisième fois o yeko dindisa bino awao ya mibale lobi ke batu ya commune ya Kaluka bayaki awa babiki chaque ma parcelle non soute pesaka o ezali ba 20 000 alors ba 20 000 yango po bourgmestre ayeba la ko assister bino faut pesa ba 20 000 ouais balobi ke bourgmestre atindi bango chaque lupango pesaka 20 000 ba registrer yo allez ba 20 000 avant que de kuna pesa rapport après rapport yekoya rapport na 20 000 la population na 20 000 la population ba ko retirer biso na ebite so ba ko biso après ba la biso ni ba ko sala pour na biso ba question na tuna ki bango et celle qui bango bien te question ezali nini et lo ka liboso na tuna ki bourgmestre aza muto azo diriger mboka o ko diriger ko batela biso ba somme o ya ko zepa na biso ezake yende kutwa pesa biso po to longo ba place to za awa soit direct to fanda ta na l'église ceux qui ba place ni mais ya mo zanu ba 20 000 bango atindi bango ba pesa ka ba 20 000 c'est déjà emo pa ya kiboy à jamais donc nanu to mona te nan to yoka te ka to mona ke ba jawana ba wi ke bango nde batindi bango maintenant to mona député nini oyo votaki déjà beteli bino tour ata moko te papa apa ngai soki ngala zo ko manti una kosa soki to bimi boy
tibo tuna ba jeune so ba sabino ba o ba yaka to votaka bango to tika ki omona ta mutu moko te awa pi makambo ekomela bango bato bazokufa banda ko so botali bien banda awa te so boketi likolo ti bokita quartier bomona o leki mais to tika ki omona ta mutu moko te aya aloba to atuna est-ce que ça soma moloba papa la ngai na ba na TV hein ya TV na bien mokile komona ba preveza so to bito ke na bino to banda na mai kuna ti to koma a côté na biso a ko mumesika yete alobi eloko te mais tomoni ka ba gens o ba ye ba registrer biso to pesa bango ba 20 000 à chaque parcelle na ebite en guise de quoi. Alors yo moko bobi ozali kola mikolo libanda ouais donc mi chega tata en tout cas na abwe tozola libanda na ba masala ngai tozola libanda mais loko o to kamwa sous eza nini bo mona ba policier mo ba ye donc ba zombre na ebite so tracasserie za na français ba tumso pas comprendre bien ba policier bazoya bazokombuye biso ndenge tozofanda libana nde tolala totie moto na biso mais ba mona bi ba yebi bien ke ba mona bino tenenge bakao tokutana nango radio na ngai radio na ngai eza kuna pa nani na bango touti kuna pa komanda na bango na society eza kuna radio na ngai o tofandela ka toka mwa musique na butu pona distraction po tosala musala po musala nde tabu tosala ngo chaque jour ko pepa ko bimisa ko sala nyos bazeli. Alors makambo oza kobika ndeko na ngai bakonza mboka bazolanda yo basima nini ya motuya ou solution ou souci na bino ezali nini po bino abokoma na solution mais avali nde bino boye na bike bino bozala kwa pont ya biso ba peuple na ko zala bref ezali biso to souffrir na ebite soki bakoki koluka eloko mo basala mpona biso bato oza pembeni ya mai ya makelele malgré tosomba mapango soki bakolongola biso u bakolinga basala eloko mo mpona biso bango nde bayebi nini bakosala mais eloko ya liboso baya nanu tolini tomona bango tosola na bakonzi baya na kotala bino nanu baverifie basituation oyo biso tozovivre nango awa bino boya bapanzisango nde boyebo bomema message oyo nayebi nanga bobumbeli oyo te soki bato mosusu bakoya na nsima basala soki nini non to tufe information te vérité yango toloba so bofilme bozwa bien botala banda na suka ti tomata likolo makambo biso tozomona. Alors cause nango penda ya inondation oyo boza kodindaka awawa na quartier ezali penda mpona nini? Cause nango eza urbanisation urbanisme eza te biso tosomba mapango mais la tosomba nayebi te est-ce que l'état ayebi makambo mai oyo biso toviva à tout le temps toviva makambo mai etondaka makambo eyaka nsoki bato bakufaka boyeboyeboye mais na tomona l'état te apart bino nde tomoni bino lelo boye botuna baquestion mpi bomemela biso sango ya malamu oyo eza ke l'état koyoka biso ata ataki biso mawa te mais aya nanu nde amona ye toza abandonné na l'état watekela bino mapango koto oyo oui ndeti preuve na yebisa bino pourquoi alobi nakokaki kofilme te mpo soki obimisi telefone bo babotoli yo telefone lobi tofandi tolai libanda 21h tomoni bato na bamachete balati badekale na se ya mai baleki folobaka bien mai ya nini mai ya makelele baoleka na se wana me biso temake tolala libanda mpo toza na place akokende te bato baoleka na bamachete mais soki leta azalaki biso nde tolalaka boye bakotikela biso ata jean moko aza na biso akokompagne biso mpo bango baza mpo na biso baprotechaka biso baza sur teke bayaka bazwaka oyo eza epa na biso bango bakendaka nango non eloko wana en tout cas esala biso bien tala bana bakomi soki awuti bana bayoka elala na église ya témoin de Jéhovah baede biso soki mwana ye akomi akitika na mwasi ndenge azomona mai bomwana akomolela ezosala bien te na biso bapara donc tozobunda tala nde toza mikolo nyonso tolalaka kaka boye nde bozomona biso totikalaka boye totikalaka nde bozwanga boye panto natikala nango yango natikala na buti oyo ndie soki bana eta bakotaka moyen kutoloba eza te alors makambo ezopesa pasi toye na quartier tozalaka ngalema président ya quartier Kaluka quartier de awa ezosala pasi komona condition oyo population oyo ezali kovivre nango na avenir Fayala awa bazali tout près ya mai oyo tobengaka mai ya makelele.
alors population ma ekoteli baona ndako mingi bazali kolala libanda kasi boki bino moko na réclamation ya population oyo ayi ko représenter population nyonso tout ya commune oyo alobi ke bazali kolala libanda mais kasi na butu e moko ya basoda oyo koleka bongo pona kosaka oyo ezali bongo trakase ko botola te ko déranger bango nenge bazali kovanda libanda oui bazali ba responsable bazali kovanda libanda pona sentiment te parce que bazali bongo kozanga esika kota mutu to moni banda ko notamment ezali bongo ya kodinda ata député moko te ata bourgmestre te oyo ayebi bongo na ko rendre bango visite. Alors biso toza ko tambula na avenue Fayala awa toyeba population congolaise ezali ko vivre na condition nini. Alors ndeko batu balandi yo message na yo ekokoma et pas ba kambi ekolo oyo bozali ko vivre yango na moment o n'habite so lingo bakisa mo likamukie ou to so la population mususu. En fait ngelo na ngana lo bezani biso toza population congolaise na o tozo loba na o tozo lela yesa moi passe mais esuka na ngoka biso na biso awa yanto lingaki ki aja moko aya nde bino boyebo bomela biso ata message o OK toleli na biso te ko ya kolia o ya komela ni ndeka to kemba boy tala boy bani tongo ba jeune ko beta pau pona nini to bimsata mai mo bimsalelo lo bimbule beti bo bimsalo bi mai beti ya onto lingi boy ata jamoko aya amona ata komona asola na biso biso moto sola bi te mabino ba panzisa ngo ne bino boye les devant bo memela bon sango wana. OK, merci beaucoup, le message est passé. Na ebité ya mukewo bamba walingi yo soki loso soki ekokabiso te insuffisant mais baya nanu nde baya kaka ande nanto wana baya kaka baya nde présence na bango. OK, merci beaucoup, merci Aristote. Mbote ndeko te mbote zali opesinga mbote na ndimi poza journaliste mais mboto epesinga kanda. Pourquoi kanda? Ben terimi obo salango trop bo ya bo filima bo capta makambo ebele mais résultat malungi ezate façon to vivre ndeti ngane naza boko naza coopéra naza na bana naza na mwasi donc condition on azo fandela boye donc bon soki moninga na lekani boye atani na tamboli boye omona ka batu olekana ki na micro ya loba o ezali posa na malgré tout la kanda deuxième homme qui peut ça message déjà clair ça ezali donc soki na lekani boye atana lobi nanga avantage peut zapéter. Donc attends lobby bénéfice mon côté na l'état na biso congolais ceux qui ba soi-disant ceux qui ba nani ceux qui ba donc ya ko loba kuté beleza te pas que lobby est communauté au gafé na l'état bon botala ba disposition façon to fandela hein ngai na linga caméra te donc ce que moninga na décider na batum susu o ba yebelinga ki na sala ba cop na nga na zwaka moi safa donc eza méchant mais alors pour nous on a ki ba kondi ba abandonner bino ba ki parabino te ya koloba kutu eza te donc eza soki na lobi ba konjebele on a koloba neti na quartier on a quartier na fandiko soki na lobi ba disposition ba konjango na mwa ba avantage na bango ba yaka neti élection ezali ba ye sa élection à part ça donc bénéfice eza te ko kabela ba mama ba so ba maputa benzulu kable soki ndenge ni nezo sala ba succès na ba quartier na biso toza na quartier Kaluka to quartier Kaluka Ngalema biso toza quartier Kaluka po quartier de ezaki tambo na Ngalema biso toza quartier Kaluka donc ndenge tozaleli boye kozwa biso ba liste belé donc tina na défendre boye naza sir naza ba pire vie na nga naza na ba vie na nga naza na relation donc tina ngomoni na défendre boye eza son
Mbote papa komo na nani? Kumune Kondalemba Manisa. Unalemba Manisa. Oui. Yebisa biso solo bosse pe bosembo condition nini oza ko vivre nango actuellement na quartier na yo awa. Condition na biso na zo vivre nango na zo la libanda. Olobi? To zo la libanda na bana. Na ajo. Na age kaka oyo na zo la libanda po banda ku edindi biso l'état ya mboka na biso azo sala biso bulamu te il faut na la libanda puisque mbula ebeta kitu yebike mbula mutobetsa ngo nzambe mais il faut que l'état ata la population oyo ye azuli lukumu na promotion na ye ya ki président donc bango basundu biso lukula bana etika mukili ya biso Congo mai tuyebi ba mai nyoso yitombuki ebumwi batu batu wana eske bazaba nyama biso peto kufi lukula bande kuna biso bakufi ata elembo moko ya malamu ku sala biso te elembo loko neti nini obino boza besoin ba konti ba sala bino awa biso balpangu olobi ba pesa biso balpangu tolongwa na esika ya mabe me bazo sunga batu msusu na niveau ya biso koto ata mutu moko azo sunga biso azate mutu moko azo sunga biso azate tozaka na passe na bana boyi bana mike balala libanda tango bakuzwa lisusu malali bakukufa tozana mbongo tokukundila bango tozana mbongo te madame leta akanisi na biso me bato oyo azo sunga kuna bazabe lokula biso ndenge nini azosala injustice azosala injustice bato mosusu azosunga biso quand même Bourgmestre Ngalema tomonaka ye na miso te ata ya utala Bourgmestre Ngalema mona yete tomonaka yete ngana yebi yete ba nzambi bandana kota na nona teya au na yebi yete papa na yebi yete ya solo Bourgmestre quartier na yo commune na yo na yebi chef de quartier Bourgmestre na monaka yete. Alors solution nini obino na besoin ba kondi ba sela bino pona au pays biso cause nini esa ke bino boza frapper na mai awa biso tozana pusa ba pesa biso na pango tant tracteur ye eye kukuta mai ezaki muke siko ye apandi mai zelo etikali yango zelo zobuka apandi mai yango wapi mai makelele kaka oyo babambu biloko ezaki kukanga mabele tracteur alunguli alors etikali mabele tango ozoya azobuka bino moko bomoni ndenge atundisini ngama zelu awa na lupango alors l'état azwa mukanu apesa biso bisika tokufanda kimia bango bazofanda kimia biso pe tofanda kimia puisque toza population na ye ovota pe bango tovota bango siko obaki Bourgmestre yebi ete omona epete aya pete alors député oyo votaki aye otala o déjà nanu pete yeza bango nkutu bango biso bato topesi bango mbongo bavwami ata député moko azate azoya te papa na ngai ke tika nanu nakita si le terrain namona nga moko vis-à-vis rien. Nalingi opesa no message na ba député oyo votaki parce que yo lelo komi na invité na loba excusez la terme le papa comme le la phase ya tata cause inondation voilà pesa message na député oyo vota Samuel Tanda to vota ye awa
nanu akita kote na biso ya sema belete mais azosunga bato mususu kuna o bazana na kati ya mukili mais biso tuzana na se mai eloko moko te. Alors message na yo et pas mokambe kolo mwana mboka Fati Beton moko tombolo message na yo motu ezali nini? Message na nga ezali apesa biso bisika ata musika tokokende kaka ata musika ata musika tokokende kaka malamu na lala esika ya malamu ke na ya kulala lisusu na sema bele neti ngulu neti ngulu tala ndenge na kumi eske muntu okuzala boyi banda tongo na lamu kaki odena ke nda Nzambe na keite nazo bunda salite yango wana osambeli kelele pe yango tosambeli te bino nyonso tosambeli te papa bilameke nyonso tala na likolo ya ndako biloko nyonso mususu etioli. Merci beaucoup papa, le message est passé ba kondiba oyo kayo o ezali souci ya mtema na yo. Alors to zapela batebe to so na bango na mona bana ko loba mingo pour saper to sola. Merci Aristote to sola na mama to sola mama bo comprendre biso to za la biso na descente mama boni papa naza malamu oza mama munoko naza mama munoko kaka nzala nde mutu ezoboma biso na kolala libanda toza na eloko moko te leta azolobela biso eloko moko te ata bisika oyo kovanda nde bokende ovanda awa ata mbongo bapese biso tokende ofutela kamwa bambongo tozalaki nango na ndako etioli tozolala banzala na bana tokovivre ndenge nini na age oyo bana mikebo tozolalaka na bango libanda leta ya modele ndenge nini alobaka te kaka ndenge avanda ndeni leta Fati Beton alobele biso likambo atalele biso likambo oyo apese biso bombongo seka kopese biso mapango apese biso seka apese biso bombongo ya kofutela apese biso peto kendo futela baninga bazozwe biloko tala beponji tala bido ya wili tala kamwa semulu kamwa los biso ako tozwa ke eloko te na bandadi bazozwe biloko ba pièce lambe ezokende bo biso na ngaliem to sala nini omona ngo justice Comment on dit c'était pas comment on nan comment mama Philo yebisa biso yo pe ma ekotaki na ndako na yo ekotaki na ndako yango yo bokota na chambre tozolala kaka boye na chambre soki bokoti ba chambre nyonso mibale tolala na salon ma yetondi na ba poto na tolongoli te poani atata makasi ni na sana ngo ono kolongolela yebisa ya tindela nga mutu aya kolongolela nga musala oyo soki ko tindela nga bato ata 20 bayeba kote na chambre tata chambre yango yo balongoli babongeli ngali pango na vani ndenye sali boy tata eleko nini etikeli awo ono ko vandel mvulo ne bazolo baba msusu etikeli misatu baba msusu nde etikeli 8 sokone balobi ke mbule etikeli misatu etikeli 8 yozo ya maolo lenge nini ngala za na posa na longwa awa mayezo wuto bodi ere kutie wuti boy ebuki boy ekoti boy partout epanzani toko sala nini tina bandako tosozo eleko moko te toza na posa to longwa oyo etikeli lisusu lipangu te etikeli etikeli lisusu lipangu te soki mvula wo ya oyo nyonso ale ekena mai wana ezalaki place wana ndako place wana batie biloko ezalaki ndako nyonso ekuyi na mai tozwi eloko te. Alors message na yo asuka ezali nini no yo ba toilette ekei nyonso toilette ekei tozosumba kaka na vase osumbi okebwaka na mai osubi obwaki kosokola banda tongo tozovanda kaka boye tibutu oteka mwa mai osokole na mulili wana ezalaka bongo condition bo vivana malamu te eza kitoko te. Alors message na yo asuka ezali nini bato baolanda bino na silisila nga tata na bino bato bozolanda nga eza malamu na pesi bino kaka bambote esili mokonza mboko pesa ka mbote na pesi ye mbote na malamu na ye na pasi na ye na bisengo na ye mokonza mboka ka Fati Beton aseloni na malamu na ye na bisengo aya kolongola nga. OK, merci beaucoup mama Philo lobi mokonza ekolo ay babongo na kolongola na oesika to sola pena mama to sola no parce que on a koloba mingi na sima kamera. Oui. Mbote mama. Mbote papa. Comment on a? Comment on a Esther Vasco. Esther Vasco. Oh bébé na. Bébé na ngai. Azelo nyanani. Azo kasi yoti. Avinga. Azo yo Fati Beton. Alors yebisa biso condition nini
bozo vivre nango awawa. To vivre à consommer ça ma beka kapone to za botona peste ko ke déplacer te to kende place ko lala eza bisote biloko nyos ekei no to bozo ka kan to temika ni to za o yo ki la te église na ko lata eza bisote donc to pena na position te so mo ke o ya kosoma mapango na na zwa ngote ata ko futela ata to bima ba kote ba sama iboye to ki ata na prince ata biso mbongo na to appeler to ko futela mais so to vandi boye et position en tout cas to ko kokate bo ndako nyos edindi kumpanzo na kuna zaki porte ya locataire ye wana tele mikula lati kitambala mamwilo ndako ne kendaki aza kuna akima kutuna bana azonga ikalobi poso ezate bizonyo ata mtu abimine loko azanete bozo souffrir o souffrir to la libanda na bana to la libanda kuna bana to tani ba kapo to la libanda to chemo to la libanda to chapena ba moto na butu est-ce que ne bozo la libanda ba so ba déranger rabino bale kaka na bango ka ba ke bale ba so le kana bango ko kapona ko kanga pona biso ba batele ne biso te pona ko kanga batu na bango kuna na bango bazo kanga mais ba yakate o ba kinga biso ba tsala boye lokote ba yaka pona ko kanga batu na bango kuti jeune avani na porte na babala avani na ya ko ata musique ne bakangi o jeune avani na chaki te apemene na babala bakangi o pona ba ya ba kinga biso boye ba garder biso lote to kanga ka ba protéger bino elote papa siko bola libanda mais biki bambule tikale soki witi soki trésor ba na pe position te selon météo alors je amba siko neni bambula na pe to yamba ngote to na posa bambula te to na posa ki ye fati beto président na biso mboka azwe pe la décision ki atako ya ko soma mapangu na zonga atako fute to ke ko futela atako fute to ke le pango ezate so le pango ezate pe so ko fute to ke ko futela ata so le pango mo ata musika bo kende kaka kende atako de wa petala sanga mamba to kende nzela mbo nzela bandundu to kende ata sanga mamba to kende partout sur la biso to kende ka mais pona ngap no kaka biso ka mbongo to ke ko futela. OK, merci beaucoup, le message est passé. Mama komona onani? Abiga. Abiga ndo aleki nanga? Yebisa biso. A tozali wapi condition ni bozo vivre nango awa? Tozana kaluka quartier D avenue Fayala. Na avenue Fayala awa cause ya souffrance na bino lelo ezali nini awa? Eloni esali ke bona kodindaka. Maya makelele. Maya makelele. Esali oni bete sono li solo comment bo vivre ezaki ndenge nini? To vivre na pasi kola na bana libanda na ba malilio baninga balali na bandaku me biso ka libanda tozala na ndaku na biso ndaku nyoso ekenda to atel loko tozwate ndaku ekenda ekenda wa ekenda mayo mona tende tika lindaku ya ngwana to tika la bwe libanda alors siko yo vivre ka libanda na bana sikola na bango ezate tokewe ya solo tuko ko sabiso te to ko setenda ku ya ngwana nganda kuna nga ya ngwana nyoso eto ekenda na mai doto komola na bana ka libanda kola mkalibanda po place okende zate. Alors souci na yo zali nini bakonza mboka ba rosela yo? Souci na biso ezaka ka aye kolongola biso na esika o esika na so pesa biso to kende na biso poko la na bana libanda boebe epidemie ebele o nde to la libanda baba mipepa malili wana pa bana mikeza pass esika nyoso amema biso amemi biso kaka po place okende zate. Mbote papa a tozali wapi komona onani? Tozana kaluka na balabala kitona na quartier D quartier Kinkenda. Komona yo? Komona nga papa Suleiman Mabala. Suleiman Mabala. Papa Suleiman, yebisa biso condition nini ba ko vivre nango actuellement na quartier na yo awa? Bon, inondation ezo sala makasi. Pourquoi mai eza guidé? Mai ti ezo ya c'est-à-dire ezana ba kurubiro esala sala na ba mai awa efungami. Bato ya kirage bazo ya susute. À partir de là, ba kurubiro wana mai ezo sala banduko déborder.
or fallait baya na mituka oyo ba tracteur baya bakire mai rien siko ya moni ke baze le ton de bisota banda kundenge dindi donc fallait ba tracteur ya comme ça bakire mai peut-être to kotikala na calme mais mai tala bino mokote côté zo que comme wana za trou moko uti na balabala oya likolo kuna ezokota boye oyo awa yango ezoleka boye donc mai za guidé te nde yango ezosala biso bena. Alors bana bazo vivre na situation oyo déjà bourgmestre komona bino rien mutu moko te tomoni ata mutu te bourgmestre même bourgmestre aleki te député au voteur moni rien tomoni mutu te ni autorité moko ni nani tomoni mutu awa te mpo ngai naza na congé nazozala wa mikolo nyonso basituation nyonso esalami nazali aho mais tomoni ata mutu moko te. Apparemment il oza frappé na inondation. Oui omoni te ndako ndenge na matisi yango ndako ya liboso yango edindi ya liboso edinda nano na se au deuxième esukaki aho sikoyo nakei na troisième. Donc déjà ndako ya liboso ekita na se au matisi ekiti lisusu no tumboli yango na tumboli lisusu kuna. Alors message na yo et puis bakonzi ya mboka o souci na yo okobisa bango nini oza ko déranger yo na commune na yo pe na lopangu na yo ete koza papa koli déjà kasi yango fallait ba tracteur ya ekire mai au monde to kotika la calme soko ba fungoli mai ba kire pena mai efungwa mi espace tikali mai ba nokoleka na o calme biso pe to kolala pongi mais soko boye ba tracteur yango ezomona na te tozomona pata mutu te tozo comprendre eza nini alors eza flou. Vous sentez que vous êtes abandonné? Oui, nous sommes abandonnés. Par le régime actuel ou les autorités qui dirigent? Tu as habité Makamundenge Zalelaka, tu as habité département na département Zana Bato Bazana Ngo, ah ouais, Zali, bon. Moi, toi qui aime tout que non. Même Bourgmestre jusqu'à présent à se présenter. Il était chef de quartier. Il y a beaucoup de victimes de l'Oba parce que Banana ye moko chef de quartier baza awa baza peu victime bon bourgmestre était député te loko moko te donc tozo vanda ka ndengwa donc tozo bunda ka biso moko. OK, merci papa, le message est passé. Maman kombo nani? Kombo na ngai mama Mimi Mayamba. Mama Mimi Mayamba. Yebisa biso bo uti na wapina ba kilo na yo ototeka? Papa na uti koteka boso na tekite na vivre ndeni. Na mboko yo. Tala vite zo mene. Tala loko oyo basali biso tala mbula. Pona nini? Mboka ezo tambola malamu te. Mboka? Eh oui, bosi ko toloba nini? Bakonja mboka kasiti. Bakonja mboka. Tchaba chef du quartier, tchaba député ngo to vota. Makambo ebele ezo simba te ngande na telemi anga mama Mimi na teka ka mapa na Kasavubu na avenue Pala direction Lubumbashi numéro 12 député na ngali boso na vota eza mama Gisèle Samba na Opala na Kasavubu numéro 14 yo mo la Kasavubu me ozabuta kalu ko voter kuna nini na voter kasi po ba activité nyos na salela kuna teka za quartier kuna na teka la kuna alors yebisa siko na zonga pa na nga zonga pa na yo yebisa biso siko député nanga Katasi Kennedy. Alors, il y a sur biso situation actuelle nini ozali ko vivre nango et pas na yo awa na kaluka. Awa na kaluka vi nazo vivre na minute obo na wala na église. Ah, na minute obo na wala na église. Wa ma pasteur. Kasi ndaku mambula memiti. Biloko nyonso nde na zabo kakela mbona lati. Nzungu te sani te kopo te. Oteki nyonso. Mbula memi. Mbula amemi nyonso. Na tika ni loko te. Donc na moni so na bina vande za tende ya ona chesa ina luka. Lelo so na sombi kopo lebi na sombi sani. So na ngina lamba na senga banzungu pa baninga. C'est triste hein. Alors likamo kute nango. Mutu nini wa yoko randa bino déjà visite. Na na moni ata mutu moko te papa. Nanu na moni ata mutu moko te. Bourgmestre te. Député na yo. Député na nga te. National provincial. Eloko te. Eloko te. Yo moko tala ka vite o mene tala bandako. Souffrance na bana. Passe. Wa pe na bana. Oh, papa bonga na zabo pe na kozanga bana. Ezaka question. Nana bana ko. Déranger yo. Naza na bana. Na bana tozo telangana. Tala vite ozo mena.
siko na minute on ala na église na mbongo ozonda na bana mbongo kozula européenne la garantie ezati soki nazoteka mapa boye dépositaire dadi boloko ye moto azosunga ngai po mbongo nazalaki nango nyonso na ndako ekendeki mbula memaki mbula liboso deuxième mbula yango la minute oshwa ezati. Alors message na yo ya suka oyo bato baolanda yo bakoki kosimba euti epa mama Mireille okomi kola na église mama Mimi Mayamba omola na église bana bakomi éparpillé mutu moko tayi ko rendre bino visite. Alors bakonzi ya mboka basimba nini oyo euti epa na o solution yango besoin pesa yo bakonzi ya mboka ngai mama Mimi nazoloba bosunga biso baoyo batiolaki na maya njili batie bango na terrain municipal quand même bazwaka ta swe na bango kolia tongo na pokwa et puis bazosalela bango bazuli bango solution balikola bango bisika ebongo biso awa na kaluka décision nini bozula biso na bengi papa na nga Katasi Kennedy député na ngai o nga na kenda kareno na minute pe na okende réunion Katasi Kennedy nga mama Mimi Mayamba tande na olela mais ayete ayaki te nazoloba oyo kanga yokelanga tanga mawa ata mbongo garantie kaniselanga nazolala na église papa Katasi Kennedy na olala na église soki na kosi tuna ba présidente na biso mama Lili na mama Matsanga bakoyebisa yo nazolala na église. OK, merci beaucoup. Le message est passé maman. Merci papa. Comment on a ni? Comment on a Maïka? Ndeko Maïka, ah tu es la quartier nini? Ah tu es na quartier D. Quartier D ya Kanluka. Ya Kanluka. Yebisa biso situation ni bo vivre awa. Ah to vivre vraiment na situation moko mystique. Na habité yo moko ba image zo mona awa. Donc oza deuxième fois. Donc première voulu ya ki na ne frapper biso. To ba to salika ba boulot pour toute façon to lukata moi façon que vivre pour to zwata mo ba pongi. Mais ba difficulté za ka makasi. Ndeti nini? Mai ga makelele mai oyo ezoboma biso mabe deti awa buye na ebite soko zo mona spatio. Donc spatio soki makelele atondi à côté la biso vraiment awa. Donc on senti ah tout ba parler tout zo mona oyo. Donc mai na mai donc mai tina ba parler ba biloko baby do ya danger donc moi kuta le bete de sabotage ba biloko ya masekiti. Bana makamo kuta ba kondi ba yo mona bino. Ba kondi ba mona biso te to mona ga ba tu bayaga. Obo pesa ba kombo to kozwa ba kombo to pesi. Ya ofele ba kombo fele bayaka ba obo pesa ba kombo to pesa ba kombo. Donc to pesa ba kombo wana ba réaction on peut to mona raté solution on peut to mona ba zula biso ka ba kombo kaka to pesa aga. Mais façon to vivre eza danger. Eza vraiment danger l'état faut atala vraiment to za ba congolais to go vivre boité na bamboka na biso moko faut l'état soit moins mesure alukela tabandeko mo ba place mo bo po bandeko bazolala te dogando monya mabwe batu balala balibanda na ebite so ozuba image batu babiloko libanda do batu ba fazer te ba parler na minito mai do place pe okende zate do place na yo do moya okende pe zate yo ebika bandeko pe okelala bwe yo ebika kisasa ndenge koma mutu na mutu a garder bandi kia ngani. Alors message na yo asuka oyo yo ko lancer pe ba kondi ba simba ezali nini? Message na nga asuka za bwe ba kondi zango biso bazalaka pona biso to pona banyama to yebite te ba pona batu ah loka bazalaka pona batu batala pe batu ba façon ba vivre bango ba vivre bien na bandeko na bango tango ekomaka tanga makambo bango bango nde ba ya lukaka biso obo sala boye to salaka siko biso soki to déclarer pe batu na biso pourquoi ba sala biso te siko to yebite soki zalaka nini tant makambo ekosila mbala sima to ba roya lisusu ese to zana ba même moral ya to bo mona ko ba congolais batomboki to tomboka pamba te to tomboka avec raison po to tomboka to mona bo sa eloko te to voter bino abokei to bo mona kuna makambo bebi bozongeli biso lisusu to boya bozonga bwe biso pe koto de to tomboka ki ale to chebino maboko to ko cha maboko bokomo kele bato ba kuluna o banen to za ba kuluna te to za bana mboka o cha ba maboko ne baba zangi maboko te to ko cha bango maboko to ko ndima wego ya so za ba congolais to ndima ngo de ya wego ya yango to lobi ba konzi boza ba konzi ya biso boza pona biso bozwa moi solution botala ba deke batu ba vivre donc kuto mona so be okacha na bangam donc et ça danger donc bozula biso moi solution moi mukie na façon que boza ba konzi na biso tokoki
beaucoup de respect toko manquer binoté bino moko bozwa kaka botala kaka moi on le ba vraiment trop et ça te auto lobby ngai ba continuer pas qui va ngana na lo bende Samuel Tanda moya za mo lobeli ya kali on va d'absolo papa tiens mis talou tu n'as pas ça yekei lembi mbote ndeko komo nani komo nga leza masumbuku gelo ndeko gelo oh otomoli bana mibale ouais o mapasa na ngai père doublé donc père doublé tomoni père doublé awa wa yebisa biso vini ni oza ko vivre nango awa na milé na yo en tout cas to vivre na biso bien il y a des problèmes que mai dérangera biso na condition moko difficile j'espère que au mona kuna banda kunenge bukani tozolala o ndaku na nga na lala na bana likolo mai donc passe musala malonga pesa te totambolaka ko sala ba vernis ozoluka po bana balia ozo reçu ba condition boye banda ko bebi biloko na so banda ko choli bon na habité vraiment ba gouvernement la biso congolais so ba iba pena passe ya peuple congolais père doublé yebisa biso c'était comment o lelo bokoma banda kunyo surtout ezala libanda bakoma dinda ba mai côté la bino okoma kolala libanda yo na bana na yo ezali no ndenge nini dans les conditions tozalaka na biso bien po biso ba papa ba boti biso awa to koli awa wana kinda kuna biso ya munene onde banda ko tozo bunda na poto tongaka poto tozo bota bana dans les conditions que babatu o bakara ba tonga banda ko basesa makelele bango babanda babwaki poubelle après un moment donné atongi ndaku likolo poubelle wana baonde bamonisa biso siko pasi makasi na biso bato tota na biso likolo pour jamais makelele ko débordé tia sozo débordé c'est que bato batonga na bapembe na bamai ne bamonisa biso boale o le to wana bana to ko fazer bilo na musala ya vernis nyonso kei bon talaka condition likolo za musala te na musala te bila mai kei bilo ndako e baby so na bité so bongo poussa la bomona ndaku na olala na kati ya mai likolo mai na bana o mapasa o la fin de Dieu. Alors père doublé nebi kezo sala pasi le komona ndeko azana bana ye ya mikie boye ba condition bazo vivre nango alors ça choque vraiment message na ya motuya ezali ni pe ba konzi mboka message na ya motuya premièrement to fotaka Samuel Tanda na Kaluka premier député na la photo na Kaluka Samuel Tanda akotala yo ayeko mona biso te pas même visite pas même atinda ta tracteur et comme deuxième troisième boule to dinda pour ça azaki na bolingo na biso balinga batinde la biso ta tracteur et tirer les biso mai to vandi na biso ta likolo mai ga ndenge to mesani ko vanda mais ya pas sike ba ya kaka na temps d'élection ba condition boye ba mona na raté c'est ça on est ni ba na temps élection ba ya kaka poto voter bango bazo bomengo na bango après un moment donné to mona bango susuta tane merci na yo otala yo to moni été à ta visite à Pamba. Ok, merci beaucoup les messages passés. Bakondi bayo ki yo père doublé. Azali kobika vieux ezali malamu tema ezako déranger ndako. Toza pena nde comment si za na atoso la pena ye. Merci père doublé. Ndeko boni. Bien papa. Olembi be poani. Ah papa na lembi pona condition ya ba mayu. Mai. Mama kele pele zo boma biso. Boma biso na ba bilamba na biso na ba bilamba surtout nga kuna tikala tele loti. Ata maputa na nyonso na soma kuti kimbangi se kenda na mai. Na tikala tele lokote. Otikane lokote. Na tikala tele lokote bilamba ne se kenda. Na kuma zo kutu baningo bazaka mwa musika oke bakabelo ko boke bakabelo liputa ka bakabelo lipapa po vivre na onka. Pona nini kasi okoma sune lokote mai kaka. Ka mama kelele condition ka mama kelele to bana senga pela ke tant président zo tongisa pa na ya nini ya lubudi ana to za na posa pa na président a je so ma atongela bisongo balongola mapangu o ne se na se ya mai po biso tato kola na ba veni moto ba ke koto nyonso boye lipanga suka ma to yeba keza oyo ba mapango nyonso na to yeba ngote keza ba mapa eye ko ya to yebela ngote ba condition ope to mona ngote to ko mona ba condition to boti bana pe kutu ba komde ba classe ko to mona ba condition ya ba condition mabe oyo. Est-ce que les alités bino moko population zo boka salité na mai? Ah papa population to zo boka salité na mai te. Surtout bato ya bisa semba soki bazotia ba poubelle kuna
pona mai tango ya moyen matela bango exactement mai kaka tazane kamu abunga nzela neta zo kotela bango kaka bango pe kuna semba ba zo ba mapango yango ya basama kabola ndam bakanga pe na mai tango ya soka ya tuti bandako yango moni soka sabe zo kotela kabiso batoza likolo. Alors message na yo ya suka batu ba na bino ba konzi ba tala yo basi manini e uti epai na yo nga pena message na nga suka ezaka pona Samuel Tanda biso ba o to betela to lala na ba Saint George na mbula likolo ba témoin Samuel Tanda to lala kuna Saint George mais Samuel Tanda biso to voter banda 4 ayo tala yo aya kate mais na regeta ka Samuel Tanda tipaka bana lonjo ya likolo quartier 2 na bana quartier 3 biso quartier 2 bona quartier 1 Samuel Tanda kipa biso te mais to za to pesa ba voix na nyosa biso to sala témoin na Saint George likolo Samuel Tanda peto na ngalo basu pour la président biso papa Fati Beto biso la kaluka to vota ki pela Fati ya muyibi te to vota ki na solo bana tango est-ce que ba voix o Samuel Fati bimia ke zaka ya bana tango te biso pe bana ngalema to vota ki surtout kuna kaluka ta koti to yamba ene sengo to yamba e pela lokwa papa na biso mais après biso mkongo ka na dernière minute. Ok, merci beaucoup, le message est passé. Merci papa. Mbote mama komo na nani? Mbote papa komo na mama Lili. Mama Lili. Ah tozali wapi? Ah toza na Kaluka. Quartier. Kaluka quartier 2. Na Kitona. Papa événement za awa me kama mai tozo kotela ba mai. Tozo kotela ba mai tala bilo tozo la libanda. Yo la libanda. Tozo la libanda ponje yango. Bande pola ki na mai tozo la ka to tumbi ba pine awa to tumbi ba kite be ba kiti na nga yangwana. Nyose be baki. Tozo la libanda moi to la ndako atenda ko zo fusa mai. To mona ata mokonji moko te bato aso to vota ata moko to mona na biso bango ata Samuel Tanda ata bourgmestre to mona ata moko te to zala kana. Ona nisko mona bango te. Toyebi bango te to mona bango nde to bayaka te visite ezalaka te toyebi bango pe te toyeba bango ndeni bango bayaka te ba chef du quartier tozalaka na bango te siko toyeba bango ndeni tozobundana kaka biso na biso boye tokima mapango totika yango tosala nini papa tokende wapi siko. Alors yebisa biso cause nango ezali nino bino mai komokotela bino makasi boye tozoyeba te mai ekotela so biso bakonzi bazali oyo bazalaka bakolanda biso na likambo oyo mpo mai ekotelaka biso te bakanga mai parti ya likolo kuna aparti ya likolo toyokaka sango kee na nde oyo mbulu elekaka mai ekotela so babaka bazotonga mai yango mais ti lelo oyo tozota switi moko te eloko te mai ti lelo ekomika kokotela biso mai ti lelo ekotela ebanda kala mais balabaki bazo tant tracteur yaka edozaki na mwa mukie mais zelo so tracteur achaki tracteur yaka lisusu te na ba misala ba pont o ba sala biso sila kate nyo ba retour so zongela kaka biso na komi kola libanda papa. Alors message no ya suke ezali ni ba konzi ba Holanda yo ba simbe uti pa na yo. Batele so ne likambu ototika matoki makaka mapangu ototika biso ngo. Likambu ni batele maloba bien. Babongisa so mai bobiso to bongisa bandako na biso babongisa so mai so zo déranger biso te biso to kozala kimia mai ndenge zo déranger biso soki mai eza nango bien zo leka bien biso pe to kozala na biso na kimia bakonjeta to zoka likambo o to la libanda na bana bazotanga ba uniforme nyoso ekena na mai so to bandela wapi to suka wapi papa ile utoza pusa to loba ya ngwana. OK, merci beaucoup. Mbote ndeko kombo na nani? Bon, mbote kombo na nga Hermen. Na fandi na venu kito na Kaluka toza awa. Ndeko Hermen. Tozali wapi bato bali ba comprendre. Tozali na kati ya ndako na biso bino bozo mona ti. To na ndako botala kaka ndenge mai événement oyo tukoleka mai ndenge sali makam oyo. Babiloko nyonso ekei. Babilo toteka bambongo babilo na biso belé et ça ne bebi likolo ya makamba mai on. Ndeko Hermen pour ça na boy, ça linga pasi. Alors oza yo moko te tozali na libota toza maman papa
papa kutu abelika à cause ya makamba mai o nde belisi ya ekotisi hôpital pe na place mbule si les silité donc et continuer les sous. Alors bon bika condition nini parce que to moni mbete bimi na salon bakiti bimi libanda condition komi ya mabe alors yozola la wapi baleki bazola la wapi bandeko su baola la wapi. Bon bandeko baleki bazola na famille ya kota ki mama ba miso bazola kota ki papa biso tozana biso kana bakiti awa vike bangungi tola kala bakiti po donc to kende wapi soto bito kima to kende wapi na ba condition aboye tola libanda pi bakulu na to sa ko boni. Nazoka pasi komona elenge condition baza ko vivre nango a tozala kata ndako ya ba Hermex. Alors ezo sala nga pasi makasi komona elenge Hermex otangaka? Oui, natangaka na sisa da classe na banda koteka na nga vike na oteka babilo na teka nyonso mbula eyaki ememi yango nyonso yango vike bomona ti ememi yango nyonso babilo nyonso ekei babilo na mito somba nyonso bambongo sesen ekei na mai. Alors lelo Hermex ozo teka les sous-souté ozo vivre le sous-vie za malamuti. Oui, moi to vivre sous ces parce que makamba mai donc kolia ko te comme sous na passe pour papa na biso mutabimisa la biso mbongo azobela en hôpital to ça ko boni bato pe to vota bayaka te bato to vota bayaka te to ebite to to rokende wa to sani so to bito sa kindume komi problème to sa kikuna e komi problème botinda aba tracteur ba tracteur botinda ana se awa e bongisi la biso mabele awa mais na minute muke ba mabele on sene kei ezongi susu makamba boye vraiment. Alors message na yo yasuka Hermex ezali nini parce que comme ça nous montre que la fille elle est encore trop petite trop jeune au azana non avenir et belé na condition oki ndenga zoloba papa beli kaka pona makambo yo et ko risquer balek na biso ba koma ko sala ba vie o ezali ya bangote parce que elle est encore trop jeune à moi si a ozanga ebele condition koutier makoloko misalité azo vivre na mai loko azangolo mazam mutu alors et aussi la passe bo sungaye bato basunga bato moni bo bengi biso ba numéro ezali wana so bo bengi ku commenter bo tika la combo ya Hermex et ko sala biso plaisir to zonga le suso ko sunga elenge moi si na condition ali ko vivre ngo papa zo bela yé pas zo vivre la condition ezali ya malamu te Hermex souci no motuya ba konzi ba olanda yo ba simba nini oyo utie pana yo. Bon message nanga ya sukeza ke bato to vota bino boloba ke te bo sunga biso mais to moni lote pas fati to vota yo mais to ka elote biso bata kaluka beaucoup misa kaluka za mabe kaluka biso ye biso etozali ba mai bino bo monika ndenge sali ba mai ba makambo belé sali a pas fati béton to biso to vota e aka balu batem ba vota biso to vota kayo to ebike makambo indonation o ekenaki partout ba misu ba koti na bandako mais biso bota situation na biso ndezali bo mona bino moko to la libanda bangungi ba oswa biso to luka to bimisi ba blo libanda to la poka ba mi ba ibate bota la condition o. Ok, merci beaucoup. L'équipe Nabiso Hermex, le message est passé. Téléphone. Mbote ndeko komo na onani? Mbote papa komo na nga kabamba mofi. Kabamba. Ah tozali na quartier nini, to na commune nini? Et bisa biso situation ni bo vivre na awa. Bon voilà, toza na quartier D na commune Ngalema. Situation to vivre na awa na mboka o eza situation mo ya mabe. Na awa na commune na yo. Na commune pardon na bosa na commune na nga eza situation mo ya mabe. Parce que banda to mona ba souffrance banda l'an 2000 ans ti lelo Kongola mona bisengote. Parce que tala lelo babiloko bato sili ba diplôme bato ke ina ba mai mboka to na quartier to mo vivre likolo mai bana ba bota mo ba olala likolo ya mai pour ni biso to ko mona sengote na mboka na biso to koma lo kwa ba étranger tozo vivre lo kwa bato moko bo to zala raté bato ba ko occuper biso na mboka papa tala yo moko zo tambulo zo mona ndenge nyos ndenge banda ku veme komi ndenge bato ba komi ba msuba koma olala libanda na minute nelanga oyo mama azana bana
kota olala les ate akoma olala libanda yo pola libanda ngape ni naza bo mwasi na olala libanda ozala mwasi ngazala mwasi na mwana moko ndako ekei ne naza bo na vani pa bandeko na biso tala apa bandeko na yepe pa bandeko awa pe na dindi na uti quartier de na sekuna na changa na yebo na kimi mai na yepe pa bandeko awa pe lisuto dindi siko na moni vina nga comme na suka na mona ta moelo mona ko sate ba konzi bino boza ba konzi to votaka bino pona kolakisa minu na biso te to votaka bino te po to bano ya kolanda mama njulu kable na bino te to votaka bino po bozwa pe passe na biso wa peuple congolais tala kaka lokwa mwana oya yo abeli passe nino oyoka bongo siko so ya est-ce que ba kondi ba otala yo déjà ata mokonzi moko bourgmestre na yo ye kuna yebi ete olobi alamba lia na yebi ete ye banda zwaka soka zwa na yebi te so boko yebisa biso vraiment boko yebisa biso ba bourgmestre ngo RC na kati ya gouvernement ba bourgmestre ba bourgmestre ba yebi na ba million na ba million ya bango ba salaka te RC na mboko na ndenge nini. Alors message na yo ya motuya ezali nini oyo ezali la posa na bino pe mokonzi ekolo asima nini oyo utie pa na yo eloko na kosenga na bakonzi ya mboka ba député to vota ba bourgmestre ya toza ba congolais soko bomi ngai bongo yo toza ba congolais pasu ekwela kambaninga bozongo pe lokwa pasu ya bino eloko ekoti na liso mninga longolongo pe lokwa ekoti na kata lisu na yo papa botela biso makambo so botiki biso boye tosilia osila kabasele te okomi mungu metela mbule comme obeta ti les 16 les 14 à 6 mois c'est la première fois fait na mona mbule bete les 14 à 6 mois c'est que makambo comment changer. OK, merci beaucoup, les messages est passé. Bon, merci papa.